Anthony Blinken, secrétaire d'État ya ekolo Amerika, Pameli Makasi bobomi bato banei bazalaki na molongo mwa mituka ya ambassade ya Amerika na sud ya Nigeria. Ekolo Amerika esengi na Rwanda kolongola mampingama yango na ekolo Congo Démocratique pe kozongisa bango mboka pe M23 kolongwa esika ebotola elobi ntoma ya Amerika na Kinshasa. Lucie Tamlin. Ekolo Congo Démocratique ekomi na molongo ya zomi ya bikulu bileki na nkita na Afrika. FMI elobi PIB ya RDC ekomi $ milliard tuku motoba na libwa. Denis Sassou Nguesso na bakonzi ba Senegal, Uganda, Zambie na Afrika ya Ngele bakokende na sanza ya motoba kokutana na Vladimir Poutine ya Russie pe Volodymyr Zelensky ya Ukraine pona koluka kimia na bitumba kati na bikolo bie bibale.